JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto ya kolinga baninga pe aza moto ya monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote Mopao JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto ya Mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance et fidélité oyo bopesaka soda na bino ya Mikili eloba Jean-Louis Lubanzila. Botika leka moko l'unique o nazalaka fierté ya communauté congolaise na kati ya Mikili. Na yebi ke yo ko bude na yo me etali kaka yo. Puis en vérité olinga te ekozalaka bongo okochangeaka mokili te ndeko na ngai. Bandeko naza ko répéter tous les jours na bémission na osala sikoyo pour na nouvelle chaîne. Boya ko sunganga, boya ko s'abonner, bo continuer ko s'abonner, bo panza na bandeko ba s'abonner na ba famille, na ba master, na ba collègue, na misala partout, ba connaissance, na ba ndako bozo ba téléphone na bango, ya ba cousin, ba cousine, ba neveu, ba nièce, ba nyonso obolingi, ba tonton na biso, ba tantine na biso, ba tata, ba mama, bo s'abonner na chaîne na bino ya sika, na kombo ya JDK Mopao TV. Bandeko na kozanga te ko répéter que bakanga nga chaîne na liboso et si eleki et continue oubliette to bossa na yango to kena oya sika nzamba osunga bakangi ba chaîne ba okanga ba olemba kasi ba okanga munoko te bandeko na ngai ba okanga ka mayele te ba okanga ka connaissance te ba okanga ka bwania te. Alors maman na biso mère double oyo ya vie Souza na kati ya Netroville, merci na nyonso na monaka nzambe apambola yo na yebi kozaka toujours wana et puis na kobakisa mbote na nga lisusu na mama Mishka mama bonheur na kati ya tour vraiment ba bisou belé Anita Molembek oyo pe atika nga te aza toujours wana en tout cas nzambe alola atika bino te Francine Chilomba boza ebele vraiment boza ebele Rachel Poba nakati ya mo na 77 vraiment bino surtout nzambe apambola bino po botika ngate. Bandeko neka no tikoloba ke nazongi lisusu pona lingi bo s'abonner mingi eza course na osala te eza kande na yebi ke bolinga nga mingi bo sepelaka na ona lobaka pona zana batupe oyo bayaka babengi ngai ba soda oto tuka osungaki ngai makambo lobaki ezalaki malamu tuka na landeli yango pe esunginga misusu pe to osunga pe mabala. Voilà donc merci na bino obo ko s'abonner na nouvelle chaîne JDK Mopao TV. JDK Mopao TV nzambe alola ako pambola akotika bino te. Bandeko na ko telemela kaka ba anti-valeur. Ba manière na biso, ba comportement na biso na ba réseaux sociaux na ba TikTok. Moko trop c'est trop. Na yebi ke yo lo balanga te ndeko wana zaraneka bongo alobaneka ka e poto seka. Ce bo moni vidéo bo comprendre eza poto seka. Mais e na biloko oyo ba sekaka na ba oyo ba sekaka te. Bandeko na ngai ba congolais bolanda vidéo eza na biloko ba sekaka na oyo ba sekaka te. Eza na biloko to yosa ba aventure na TikTok, to na ba réseaux sociaux, to na YouTube, na oto rosa longo aventure te. Na oto ya nango te poto seka.
pour naïbi congolais tant on a reçu vidéo oyo congolais za mutali bosso surtout ba auto bengaka ba abruti ba illettré ba kenda ba classe te bazanga boania o bazora temps ko réfléchir ya ko analyser te aoyaka mbamoko bandi ko seka to bandi ko finga te yo te to yebi ya lo barneka bongo ça na gravité yaka poto seka te so yo lingo seka ngana o seka te bato bana boania ba o seka pété nebi rifin makiona place azali a o seka te maman mami Charlotte Ntilu na Dreux a o seka te maman Charlotte Mayingi a o seka te maman nanga maman Clem kuna na Moscou a o seka te yonde mto o seka po yozano abruti ozana yo inconscient ozana yo ignorant ozana yo zoba yonde mto o seka papa nanga Makamau Makamau mwana mbote na Toulouse a o seka te vie nanga Chine na Congolo na Liverpool a o seka te ya Dalin Sembabu na Paris a o seka te car yo idiot abruti nakati ya idiotie yo seka bande bona na ke musika te na lingina liboso boyo kananu oyo ndeko na bisa lobby soi-disant eza poto seka menga na oseka te eza pona kosunga communauté tobi manakati ya ba anti valeur et senga changement de mentalité soko lingo sa ba aventure na TikTok ozwa ba vue matalana sala eloko mususu meba oya boyete bandeko na ngai Anita Molembek ya boyete na ko sepela na ngota mokete to landana liboso bongo to continuer analyse na biso to land ça va bien yaya ka ba vraiment na za moi yaya na za ki na besoin $200 on a besoin de $200 oui yaya voilà ça va vraiment pour kaka yaya sur le que dinga pour moi $200 ça vraiment urgent aux hommes c'est dans même dans un mois d'accord le problème est exactement pour un $200 mais à une seule condition ouais le pas condition après on a $200 et comment faut-il dans la vidéo mutakala vidéo pina bien mutakala on a kata salle de bon salle pina vidéo ko kata mutute ochelinga pena mutu bimba ndeti garantie kwa ndeti consigne moko boka ou soko rembourser moko na ngate na publier yaya aleki no pena vote sanga ifona saba bloko ana nyoso kasi na lobite olobina ake okozongisa mbongo yona lobina o lokwanga za ya nao mais makama mbongo na invitaka to beba na bato yo tindeli na vidéo na yo en plus vidéo na yo ngam na osimba ngo te na opesa ngo grande sœur frère na nga gelo wanted jadi ka uka yem to gérer vidéo na mutakala asimi vidéo na mutakala non mais nga na boyi na simba vidéo na mutakala poto beba na nga na opesa ngo jadi ma sœur jadi ka uka a garder vidéo na mutakala non la grande sœur na nga jadi ka uka grande sœur ya gelo wanted donc c'est ça donc après les mbongo faut yo pesa nga neti moi be moi garantie moi vidéo mutakala est bien penza la garder vidéo mutakala ouais et comme il bongo pour la def sa mbongo vidéo mutakala so ko futinga nyongo na ngate la publier yo voilà faut qu'on quitte d'accord, sans quitter, mais bon, comme ça, bon, je suis désolé, hein. Réfléchir, non, réfléchir bien, tout à l'heure. D'accord, tout à l'heure. Merci. Maître Gouvé, Marin Zouma, quel est comme il a bon, somme de la défense en bon. Surtout moi, moi, faut qu'il y ait une vidéo à Moutagala, moi, mon bal vidéo à Moutagala, merci, bonne journée.
bandeko nazangi maloba mais na koloba quand même boyoki alobi ekomi bongo traumatisme nini yozo kotsa na kati ya communauté otozo yebate na yeko bet longa c'était pour bozwa conscience na yebi ke bozongo mingi ya koseka mais bateau est dérangé bango bazali peut-être ba se manifester na ba commentaire na bango na émission na ngai. Moi je suis contre ce genre de vidéo, je suis contre. Ezala blague, ezala koseka. So eza matalana, so eza luka ba vu. Eza problème na yé. Mais moi personnellement, soda ya poto, je suis contre. Yonde ko landanga. Ya moi si. Oyoki. So le mode fambongo pa ya mobali. Oyoki. Tozion loko la mise en scène. Mais eza ba réalité. Je ne suis pas d'accord. Naba vidéo ya boye. Eza ko aider communauté té. Au contraire, eza ko baby ça. Ba cerveau ya batu mususu. Na kata communauté tozana ba zoba ebele. Tozana ba idiot ebele, tozana ba abruti ebele, tozana ba illettré ebele. Siko yo sali vidéo ya boye. Na ba abruti, na ba idiot, na ba zoba oba okanisa ke il faut esalemela ndenge wana. Ba osaka na banani. Kana bandeko na biso ya basi. Surtout na kin. Tangu ndeko mobali ya zoba moko azomona vidéo oyo aokanisa keza réalité. C'est vrai que ba réalité pezali que au mona ke mutu aolinga akabelo mbongo il faut tindela ye. Vous comprenez kaka. Eza malamu ata mukolo moko te bandeko na ngai ba comportement oyo oyo biso ba congolais to mema. Mundela ko sali kambu ya boyete. Na répété, mundele akosa likambu ya boyete. Aloba na ba réseaux sociaux ke so lingina def sombongo ateza ya kuseka pesa ngai mutakala na yo ngana def sombongo po ezala kwa garantie. Bandeko na depuis quand Congolais zoka idée oyo que soit linga def sombongo garantie nango et comme vidéo mutakala. Depuis quand? Depuis to colline époque Mobutu makambo izalate. Biso ba Zaïrois tant to ko na Mobutu. Zaïrois dans la paix retrouvé, peuple uni, nous sommes Zaïrois. Les rois na makambo izalate. Quand les to comme ba Congolais, tant makambo to mona ba réseaux sociaux. Nana mususu wa lisusu ka buzoba na buzoba, mwana mwasi a bomba chombo bozela butala. Tala comportement bandeko na ngai communauté koufi mwasi mobali ndenge moko ba comportement moko inadmissible, insupportable, inacceptable, intolérable, indimamable. Bandeko na ngai so to changer ba comportement na biso te, to changer ba manière na biso ya kosalela makambo te. Congo eko avansaka te, peuple congolais avansaka te, tozala toujours ba les chèques ba les derniers na ba comportement na biso auto yango na ba réseaux sociaux na ba TikTok, surtout na ba TikTok. Basi ya ba congolaise ka ko bina na kobina tongo pokwa kolakisa ka sima na ebite so sima ngo ezaka na nini. Na ebite so sima yango ezaka na nini na bino ba papa.
sima wana ezaka na nini o botalaka tongo pokwa basi na biso bazopema lisusu te kaka sima na sima l'air nyonso na ba réseaux sociaux l'air nyonso na ba TikTok ya ba congolaise kaka soko moni azobina il faut baluka na sima alakisa sima na ye ba mama valeur na bino eza wapi respect na bino eza wapi bozwi respect nyonso na valeur nyonso bokabi ka pona ba TikTok matalana boluka mbongo banda yo banda TikTok yibisa ngai mbongo yozwaka ososomba ndako ososomba voiture ya pamba oyo ata vélo ya pamba mbongo yozwaka na TikTok mbongo yozwaka na YouTube mbongo yozwaka na ba réseaux sociaux yibisa nga eloko nini ya malonga yo somba oyo eza souvenir ya musala oyo zobomela nzoto ya kotikaka nzoto nyonso libanda na ba TikTok eloko eza te toyebani bandeko na ngai na ba YouTube eloko eza te boma wana kaka parce que bona besoin ya matalana bona besoin ka bayeba yo boyebana mais en réalité eloko eza te na suki na nga awa to partager vidéo to s'abonner na nouvelle chaîne JDK John JDK Mopao TV JDK Mopao TV chaîne ya sika yango wana mususu eza te JDK Mopao TV JDK Mopao TV merci na yo ndeko tokomi la prochaine émission ciao ciao. Cette émission vous a été présentée par John Diamonica. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.